mbote na balandi nyonso ya chaîne na biso Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV oyo ekokorige la chaîne nyonso to ebima oyo nyonso to elakisa basalite yango oyo na brosse mpona konika la chaîne nyonso to oyo ya mabe eye na vision ya malamu. Mosakoli Shako TV, la chaîne chrétienne. Autre mingi chaîne moko eza 100% bonzambe bayo koloba mingi mbanga pasi vraiment kalami te toyoka papa na biso papa Daniel Dikalu ya chaîne chef de terre akopanza vraiment na mateya moko ya kafu ya makasi na sur pasteur Shako Michel esika azali akolanda akosepa nango vraiment makasi na molonga na ye maman Julie Punga Shako na bosente maman Toinette Dembo. Merci beaucoup bande nyonso bazali kolanda biso eza ngai ndeko na bino le révérend prophète Daniel Mukendi Dikalu ya Shaddai. Je pense à lelo nzamba sungi nazala liboso na bino to partager eloko moke oyo nzamba lola pesi biso. C'est pourquoi avant ya kobanda naza besoin to sambela ozambe na lola azala liboso na biso na asunga biso na nyonso esiko ozali oza na salon oza na chambre na yo oza na bus oza na nzela ozali kolanda biso nazo senga yo okanga miso na yo to sambela to sambeli na kombo na Yesu. L'Éternel Dieu Mungu mkubwa na Mungu munene mina jua uko Mungu muweza yote wa milele tusaidia kwa sauti ya journée ya leo. Mwenyezi Mungu tusaidie yote bila tutasema bishitoka kwetu na bitoke kwako na wala wote weko natushikia salama na baraka yako Jehova ionekanika pa maisha yao ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba vina kusema amen. Bien aimé, je pense siko zolanda biso naza déjà tout partager ensemble. C'est pourquoi les loto kotanga na Juge chapitre 7 le 13e verset jusqu'à 15. Je pense que koki kotanga même verset moko pour olanda biso na toyoka oyo nzambe azali kolakisa biso. 13 ezali koloba ite Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait j'ai eu un songe et voici un carton de pain d'orge roulé dans les camps des mendiants et il est venu heurter jusqu'à la tente et il est tombé. Il a retourné sans dessous et il a été renversé. Bien aimé, waneza verset na biso. Je pense que kolinga ko continuer de façon que oyoka histoire otozali kolobela. Bible zo biso ezalaki na mutu moko kombo na yo Jeribal. Or Jeribal cela veut dire Gédéon. Gédéon azalaki na kati ya famille pauvre. Na Bible zo kolobete tango zamba bengi Gédéon. Ayebise Gédéon na makasi oyo za nango muke oko délivrer peuple na bino oko délivrer Israël. Gédéon ayebisi Zambe na koki ko délivrer Israël ndenge nini parce que toyebi makambo ba yebisaki biso osalaki na bakoko na biso osalaki na batu akala mais sikoyo lelo yo Nzambe wana ozali susu wapi. Et la Bible déclare tango ba yebisi Gédéon bongo Gédéon aye kozongisela Nzambe soki oza Nzambe ya lola nazo senga yo signe ozelanga esika oyo nakende komemela yo mbeka na ya kopesa yo bien aimé na ye koyebisa yo na makasi oyo Nzambe apesa yo oko délivrer famille na bino car la Bible déclare tango Gédéon akendaki akei kozwa mbeka na tango azwi mbeka aye kokuta Nzambe quelque part yo zangaka kotelemisa Nzambe na kati ya bomoi na yo ozangaka kotelemisa Nzambe na kati ya misala na yo soki otelemisi Nzambe bien aimé yebeke nyonso kosala ekokende liboso. C'est pourquoi Bible ezali koloba nini Nzambe ayebisi Gédéon na kolivre mandian na kati ya maboko na yo
na Gédéon abandi kotia tembe na motema na ye parce que ayebi ke aza na famille pauvre na famille oyo ezanga ntina na ye koyebisa mutu moko même si banéglige na famille même si oza délaissé même si boza pauvre yebe ke nzambe na lola akolivre baennemi na yo na kati ya maboko na yo. C'est pourquoi Bible ezoloba nini ntango nzambe ayebisi Gédéon bongo ayebisi Gédéon soki ozali na kobanga zwa meme bato na ya mosala kende na ka ya bamandia okoyoka ke ngai nzambe nasi na livre bamandia na kati ya maboko na yo. Bien aimé yokana bisa yo Bible ezali koloba nini ntango Gédéon akei atelemi na mutu bato azalaki na bango abandi koyoka mutu moko azoyebisa ndeko na ye ndoto na bandoto azali koyebisa ye alobi nazomona un carton d'orge ezali kobaluka na carton wana ebeti na tante ya bamandia tante ekwei après ezongisa desi dessous na ayoki camarade na ezoyebisa ye eloko omoni wana eza eloko mosusu te eza epe ya Gédéon fils de Joas. Bien aimé yokana yebisa yo un carton d'orge qui nous représente la parole de Dieu. Ce qui nous va ensemble et continue à kaya banguna na yo kana bango e kokweya. Ce qui nous va ensemble et continue à kindoki a famille na yo kindoki kokweya yo okozala vainqueur. Na ta on azali koloba yo mutozo landanga et si ka ozali ce qui on lobi amen ya bien nzambe na lola apesa yo victoire. Ce qui on lobi amen ya makasi nzambe na lola alongisa yo. Et Bible ezali koloba ni tango Gédéon azongi na ka ya bana Israël ayebisi bango levez-vous car l'Éternel a livré mandat entre vos mains. C'est pourquoi yo mwana ya Congo yo mwana ya Afrique oza na monde nzambe na lola a livré ba ennemi na yo na kati ya maboko na yo. Soki olobi amen nzambe asalela yo au nom de Jésus. C'est pourquoi bien aimé nazoyebisa yo nzambe oyo na ndimeli na bomwana nanga oyo ndimaki na kende kokota na alliance ya musali na ye l'apôtre Augustin Mwipe mutukanda na nzambe chef d'armée asala eloko moko na kati ya bomoi na yo kaka ndeko ozwa na biso oza Gédéon ya famille na yo oza Gédéon ya quartier na yo oko délivrer famille oko délivrer quartier bato nyonso bakoki kobondisa yo lolenge kato ezali kobaluka lolenge liloba na nzambe ezali kobaluka yebeke liloba na nzambe ekokweya na ka ya banguna na yo na ka na bango ekokweya na se. Bien aimé yokana bisa yo Bible ezali koloba ete tango Gédéon après avoir koyebisa bana Israël bato nyonso babeti kelelo bato nyonso bazwi na bazwi esengo babandi kosepela oyoki David akendaki po kwese Goliath azalaki mutu munene Goliath azalaki mutu oyo ayebi bitumba mais Bible ezali koloba ete tango Goliath atelemi liboso ya David anégligeaki David. C'est pourquoi na ye koyebisa yo mutu nyonso oyo azali kotia tembe mutu nyonso azali konéglige yo ke yo okoki kodélivrer famille na yo te mais nga na ye koprophétiser yo okodélivrer famille na bino okodélivrer quartier na bino na soki ozali na kondima olobi amen nzambe na lola apsala yo mutu ya makasi ya kodélivrer libota na yo yokana yebisa yo David ayebisi Goliath yo ozwa liboso na nga na épée avec la lance et le javelot mais moi David je viens auprès de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi naye ko présenter ye kombo moko. Kombo ya Jésus. Soki on dimeli nzambe oyo okozala Gédéon ya libota na bino okozala Goliath okokwisa onyo so mabe bazali kotelemisa na kati ya vie na yo. C'est pourquoi bien aimé yoka David a lobby ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve car la victoire appartient à Dieu. Et si kozali nazo yebisa yo na moi thème na nga muke na memi lelo o ezali koloba yete Dieu livre tes ennemis entre tes mains. Bien aimé, c'est pourquoi banguna na yo bakozala na maboko na yo na nzambe na lola akosala ke yo ozala pona délivrance ya famille na yo même na famille na bino bato bakendaka liboso te bato bafulukaka te bato basimbaka mbongo te pona yo
bato ebele bakokende liboso mpo na yo bato ebele bakozala délivrer. C'est pourquoi bien aimé yo moto ozali kolanda biso eza mwa liloba moke nalingaki topartage mokolo ya lelo na nzambe na lola asunga yo bao nyonso bazolanda biso nzambe asalaka yo ozala Gédéon ya libota na yo. C'est pourquoi napamboli bato nyonso vraiment napamboli mosali na nzambe le révérend pasteur Michel Chako na mama Julie Chako. Vraiment nzambe na lola amona bino nzambe na lola pambola bino sans kobosana na pesi mwana nanga oyo aza na poto le papa François na pesi papa Job nzambe na lola apambola bino nzambe nazali kosalela asala bino bozala ba Gédéon na kati ya mabota na bino. C'est pourquoi lolenge to zali ko bandana prière na linge siko zali okanga lisusu misu na yo na nzambe zo to sambela pour totika nyonso na maboko na nzambe pour nzambe na lola asala yo ozala Gédéon ya famille na bino to sambeli na kombo na Yesu. L'Éternel Dieu Mungu mkubwa na Mungu munene nzambe oyo azali kosalela bato nzambe oyo azali ko changer natiki bana na yo na maboko na yo bao nyonso bazali kolanda biso ezala bitumba ya famille ezala bitumba ya quartier mais yo nzambe ya Daniel ndima ete esika bazali nyonso ya mabe ekweya tante ya bamanja ekweyaki. C'est pourquoi nous avons besoin kindoki ya famille kindoki ya quartier ekweya salabana na yo bazala ba Gédéon ya mabota na bango. C'est pourquoi totiki nyonso na maboko na yo na ba o bazali kolanda biso nzambe na lola o salela bango obikisa bango dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et nous avons ainsi prié. Amen. Merci bien-aimé. Yo moto zali kolanda biso zalaka ka branché na chaîne na biso ya Mosakoli Chako TV. Vraiment nzambe na lola amona yo oza besoin au contacter biso numéro na biso ezali koleka na se ya bande ya télé na yo eza 081 160 20 27. Numéro na biso ya WhatsApp ezali 099 232 37 05. Wana eza numéro ya prophète Daniel soki oza na ye besoin obengi okosolola na ye na nzambe na ye akosunga yo. C'est pourquoi on a profité de l'occasion ya kobosana te mon père spirituel où ya sali que vraiment nzambe na ye asala onga na zalelo c'est l'apôtre Augustin Mwimpe Motokanda na nzambe chef d'armée. Vraiment papa na onction na yo ezali kosunga biso makasi na nzambe na lola asalela biso parce que nazana lipamboli ya kopambola yo te lolenge ba yebisu biso inférieur akoyi kopambola supérieur te. En tant que père spirituel nazo peso matondo parce que onction ya nzambe na yo ezali kotinde kabiso na ba dimension mososo. Merci beaucoup na ba nyonso bazali kolanda biso nzambe na lola apambola bino bayo. Vraiment, l'Éternel livra tes ennemis entre tes mains. Merci d'abord, surtout, qui vraiment branché à quoi il y a papa Nabiso Daniel Dika, le chef de terre, tes ennemis seront livrés entre tes mains. Je suis sûr que non, et c'est bien dans ce bolandi, ils sont dans la chambre, dans la manda. Pourquoi pas Pasteur Chako Michel, mon boss, sans oublier celui qu'on appelle la patronne à la vie. Moi, si il y a pas trois patronnes, ma patronne Julie Punga Chako depuis Canada. Pourquoi pas s'appeler Maman Antoinette Dembo. Vraiment, non, ma casse pourquoi pas Bino. Vraiment, papa n'a vu sur le marito, papa Daniel, tout ce pays n'a pas été vraiment ma casse. Restez toujours branchés et n'oubliez surtout pas de vous abonner massivement sur notre chaîne chrétienne Mosakoli Chako TV.